sous chino konga po machine à idée obengana ni kombo serveur central. Serveur vraiment na ju kombo na serveur central. Très bien. En tant que serveur central na créa gaga ndeko André Chitala na ninga wotanga ba kombo batute parce que tozana ba save ndenge mokote. Ah bon? Attends, on limite. Oui, je ne peux pas faire publicité. Et aussi la publicité dans Moutou. Il faut que un CV à Moutou. Un CV. Nous avons dit débattre. Mais le retour à CV, nous avons un débat. Très bien. Je le salue en passant. Mais Tinandeng a beaucoup secrétaire général. Si vous avez ma cambo, ma kele, les bimi, ma grand casse. Il faut que ça pas naïe. Parce que c'est le champion des réseaux sociaux. Ma cambo n'est pas sur les réseaux sociaux. So il gata so nga finga ngode tinda bato finga na réseaux sociaux mais makamoto ça dans sur le terrain il faut pas forcer à tirter leadership babota maganango eza pièce contre pièce le ministère biso président na bino biso beto bimisa wa biso ne wa série akala ndenge ezali siko ba bimisi ko président ya bakasi ya Kasayengo ya Grand Kasai Denis Kambai 1m98 et 32 cm pour ça 2 mètres. Mouton Polondo, donc Ngambé vraiment, Polondo, donc véritable poids lourd. Nous autres combien 152 kilos. Nous n'avons pas ça, au moins la taille en hauteur pour voir ce que la tomate ça, tu vois, à dans la kilo, ça libo moumounen était. Abdominaux, nous autres vraiment sport, il faut ça y aller yango. Ce qu'on appelle un nenga qui dit que oh bah bilo bah oshimata, bah tout ça judo. Ils en ont d'autres donc judo ils en ont d'autres. Oui, peut m'agamboa coup dans le sac, boxe ça peut n'anzoto. On est au physique au tout le monde à Libanda. Mais entre temps, beaucoup qu'on a bunzambe bezal. Mouto akati ici azate, mais mouto d'autres soutenir idée azali. C'est-à-dire que nous sommes à 180 fois nous soutenir parce que j'étais même dans la consultation à Bandagi. Très bien. Ce qu'on dit bangamango vrai. Bato bandima yi koya na consultation. Nde ba ba yaki vraiment mobimba. Ba o ba yego ya siko bureau ya Janine Mabunda ekwei. Ne bango ba ina ba calcul. Donc vous comprenez. Donc c'est-à-dire que moi to ba ça avec conviction en tant que président de Grand Kassai, synergie de notables sur le Grand Kassai, je suis sénateur élu sur la liste PPRD, mais je soutiens le président de la République na makanisinaye malamo ya union sacrée o ezali parti politique. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde. Donc vous êtes branchés sous des scotchés sur votre émission Show Culturel. C'est à travers de votre émission, nous sommes toujours là pour vous informer comment notre culture ici en République démocratique du Congo est en train de fonctionner toujours. Nous sommes là. Au micro, c'est votre serviteur André Chitala Mouzeki. Nous sommes toujours là pour vous servir. Donc lelo tozali na moko ya invité spécial on a bengaka serveur central parce que azali moko mwana mboka oyo asali makambo minene pe azali na intelligence moko akosakana te. Donc azali mutu oyo vraiment azo koka kozana le kumu ebele na mboka na biso parce que asala ba poste ya ndenge na ndenge pe asala makambo ya ndenge na ndenge apese biso pe ba coupe ya makasi awa na République démocratique du Congo mutu akoboya yango azate. Lelo tokobeta na ye masolo nde mwana mboka honorable sénateur Denis Kambai oyo tokobeta na ye masolo lelo vraiment à travers ya makambo oyo ezotala Grand Kasai boyebi ke Grand Kasai lelo ekomi na bato mosusu bazo envier Grand Kasai mais tant que bato babanda kobunda mpona kete basala lelo Grand Kasai ezala eyebana partout dans le monde bato mosusu bazalaki te mais lelo ntango bato bamoni ke biloko ebeli ekomi na sani bato balia ba mosusu badongoli miso bakomoya obiso toza bato Grand Kasai toza na parti na biso Grand Kasai toza na plateforme na biso Grand Kasai donc yango ne to bengi président lelo poto beta masolo to découvrir Grand Kasai zanini pe initiative à Grand Kasai zanini et puis makamoni ezali puis toza na Grand Kasai combien parce que lelo ne to koyeba vérité yangwana to beta pe moi masolo nke ya mboka na biso parce que to lobika ka ke biso nyonso toza ba congolais muto akosa te même pasteur même musicien chrétien, même Moutoyo, Azamenisé ou bien Nani, Azaka poste paye battement politique à Moka Nabiso de Lengni Voilà, et Nazana m'a poussé parce que ma solo est abéné, n'a pas invité Nanga.
Tobeta Masolo pour te découvrir. Bonjour Manamboka. Bonjour Papa André Chitala. Oui. Merci vraiment d'être invité à l'émission Nabino pour la première fois. Oui. Bandana comme télévision on a participé Mosali Nanzambe Kabungi Alessa. Merci et félicitations. Bandana taraga na télévision. Bala liboso le genaye d'abord il immeuble place de télévision ezali. Vous avez na 4 sur 5 étages, c'est pas facile. Donc on a moni awa batonso mona la maman na libanda. Sincères félicitations et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, honorable sénateur Denis Kambaye, serveur central, parce que nous avons accès là au Bongo, parce que vous allez nous tous en boigner belé, puis au salama comme belé na katsambo kanabiso, au salape ba poste belé, et tu vas répondre au comme président de la République. Exact. Donc, tous allez dans le cadre de respecter les gestes des barrières à travers la maladie de Covid-19. Deuxième vague, bon, bien que mon cannabis est toujours une maladie, on est autant la bande de maladies des alliés, il faut toujours se protéger. Biso to désinfecter awa, to lati ba kashine na biso, moi même président azana kashine nanga, mais to kolongolango parce que to respecter ba gestes des barrières. Yango to kolongola pona kete, to solo sko masolo bien, bon mona bilongo na biso bien parce que ba musu ba kolo ba kete wana azali président Denis Kambaye té. Et quand ça mutu musu il faut ngala lingaka TV eza radio té to mona honorable to kolongola pona li batu bazana bandako ba mona biso bien. Voilà. Merci beaucoup boza branché na Brazzaville, pe na Poto tout. Ba diaspora nyonso nazo pesa bino merci ebele et Grand Kasai ba diaspora tout. Bisika bozali na pesi bino merci na pesi merci na bandeko na biso nyonso ya Angola pe awa na République démocratique du Congo tokobeta masolo boza toujours branché. Honorable tokoti na masolo na biso na pesi non merci ebele na ndengo répondre na invitation na biso tozana esengo ebele koyamba une émission ya Choc culturel. Tolingi nanu toyeba honorable sénateur ou expliquer biso nanu Grand Kasai ezani po bato bazana ndako ba meke mpe ko comprendre. Merci beaucoup Papa André pour l'invitation à on a tout à l'heure. Grand Kasai ezali esprit bomoko ya mwana Kasai oyo avant les années 60 même avant l'indépendance au bisonyo sozali comme chef lié na Lusambo on est à Kasai Mobimba au ba province nous sommes au lelo ezali ba district ya kala ya province unique ya Kasai au Kasai bomoko wana avec le premier gouverneur noir papa Napso Atikabiso papa Barthélemy Mukenga Chabantu et même ton remplaçant ba Mindele donc ba obokomo na nyonso ba Kasai Chikapa ba Kasai central Kananga ba Kasai oriental Mbujimai ba Sankuru na ba Lomami ndenge to kabona tsiko na 5 to bandai na province moko yango nde wana to lingi to zonga na logique ya bomoko wana ya ko défendre ba culture na biso ya espace ya Grand Kasai oyo keno Congo oyo biso ezapena 4 espaces linguistiques. Donc la langue de communication de l'espace du Grand Kasai ezali la langue Chiluba. Donc valeur auto continue ko pesa na langue na biso, valeur o la toza bo moko biso nyonso bana espace ya Grand Kasai o ezalaki il y a quelques années Kasai occidental na Kasai oriental. Toyo kumba masiko na Kasai Chikapa, Kasai central Kananga, Kasai oriental Mbujimai, Lomami Kabinda na Sankuru Otokobenga Lusambo. Lusambo est la premier chef-lieu, première ville où ils ont sanctionné le chef-lieu à espace Grand Kasai Mobimba. On est allé sur le plan géographique et historique. Mais makanisi oh il y a vendre bomoko. Ça vous général Lombango par rapport à temps. Biso to bandia on a 92. On va bien en 1992. En 1992, à partir de l'université de Kinshasa, na bandi boyebi masolo ebimaka ya baliti timboka na balumbashi kuna ba période na ba massacre des étudiants de Lubumbashi à l'époque ya Koya Diallo. Mon pepe wana yakati na université de Kinshasa. Mais toujours na makanisi nanga na kutana kina ndeko na biso ya Kasai oriental parce que na zaki na Kasai occidental. Na kati na zaki coordonnateur na kati ya comité ya Meko mutualité des étudiants du Kasai occidental, à l'époque avec Godé Kayembe comme président. On a déjà coordonnateur pour la structure. Et comme Ilunga Pierre, on compte toujours Kasai
occidentale. Mais ndeko na biso maître Albert Moukeba, oyo azalaki na MECOR, mutualité des étudiants du Kasaï oriental, tokutanaki tosangisi ba idée po tolobaka no ole tomibengaka ba étudiant ya Kasaï occidental na Kasaï oriental na occidental tobengaka biso tozali fraternité des étudiants kasaïens. Idée ya liboso ya kozala bomoko na Grand Kasaï yango na 92 tozwi ba parrain na biso jour tosalaka sortie officielle toujours na ba stratégie na nga na bâtiment administratif na ke kokutana na kulutu Kamba Ibwacha po ya kopesa biso historique en tant qu'historien alobela biso makambo ya histoire ya Grand Kasaï eza ndenge nini po bato babunga rumba te makambo ya Grand Kasaï na banda ngo lelo te tozwi makambo ya développement tobengisi professeur Mupinga na Ikajakwiji po ya économie ye asatika biso pour le compte ya Kasaï occidental. Donc omoni ngai na Albert Moukeba mais tozwi comme basage na biso professeur Kamba Ibwacha na professeur Mupinga na Ikajakwiji to évoluer bongo na fraternité des étudiants kasaïens tina ndenge biso mosusu tobimi ba université de Kinshasa vers ba année 93-94 tobimi mbala moko ba 97 afdel ekoti donc elle aussi ici déjà classe tozali su kokutana makambo ya Grand Kasaï te tokomaki déjà koluka vie ya libanda oyo koluka na abima avocat oyo participe ala ngai na sisi classe nakomi mbala moko assistant à la faculté à droit, puis conseiller juridique. Il y a un recteur à l'université de Kinshasa. Tina ndenge afdel aye kokuta biso wana. Tokende na papa nabiso, papa legi nabiso Paul Gabriel Kapita Chabani, un des 13 parlementaires na ministère de la fonction publique. Oui, il y a comme ministre de la fonction publique, j'étais son conseiller juridique. To évolué bongo ti na ba année 2001 nazo sauté ba étape mosusu ba 2001 oyo makambo bandaki ba dialogue intercongolais président Joseph Kabila à en Afrique du Sud et ba bimisi makanisi ya 1+4 to biso na 1+4 makanisi na biso ba tunyo so ba ibagi a de opposition politique non armée c'est vieux Tshisekedi vieux Etienne Tshisekedi vice-président pour la quota ya opposition non armée. Mais tout ça on a partage marginalisation espace à Grand Kasaï et mon année. Yangonde bande konanga Kles Mwe Pokatombe secrétaire général nanga Tilelo na Albertos Kabimba Mopa secrétaire général adjoint nanga Tilelo na maître Canada loko à l'université de Kinshasa. Donc mi balé à Ista Kles na Albertos Kabimba Mopa bauti Ista baye kokuta na biso bato ya Inikine donc Canada loko nangai mais nanda kunanga na lemba po baye kokuta na te mais mon conducteur lui ozaki très actif na université de Kinshasa kuna makambo ba kasaïen mais tala makambo yo ezali awa marginalisation espace à Grand Kasaï il faut to signer lettre moko ya protestation idée na biso ezali to signer ka déclaration na ya protestation ya marginalisation espace à Grand Kasaï mais lokola na bango nyonso nde bayaki wana mutu azaki na mutu kezalaki ngai bango bazali na makolo okotuna bango mokolo kozwa bango donc mais bayebiki mutu azalaki na mutu kezalaki ngai ndenge tozalaki wa kasi yango nde nalobi yango na tiema na monoko te nalobi bayaki makolo te et en plus aussi mutu azalaki na mwa kozwa mwa moke ezalaki ngai yango nde toke tolobi me tokosala nde nini tokosigner pétition yango soki otali baarchive na biso nde tokomaki kotambola nango bato bakosigne tosangisi baide na biso maintenant tokosala sikoyo nde nini mpona totanga pétition tokomoluka bakulu to bakozala dispo maître Yoko Yakembe Kles lokola aza musonge maître Yoko pe musonge tobimisi baide non mais tokoyokende tosala ntango bacotisation financier po azali kotambusa mwa makambo wana oyo azalaki na mwa eloko koleka na biso 4 na biso 4 wana ngamu nazalaki un peu moins supérieur le roi Shockstar na ben nyama yo mutu zai na ba moyen na yo bon to kei na restaurant wana to tangi déclaration na biso après to biki erotika la kaka bo déclaration ba jeune to bimisa ngone ta association ya jeunesse ya Grand Kasaï très bien to sala ba statut classe comme français to sala bilo mais na ba bilo ko nyonso ndenge ezali boye président ezaka kangai nazalaka voté te c'est-à-dire que non nde lokola nga mutu nazokumbela makambo wana yo Kles ezala secrétaire général
Canada lokwa yo zala vice président na ngalo za mutetera zala vice président na pour équilibrer ngana za Kasai central Kasai occidental adjoint à Kles zala Albertos le wabiro odi ista biso 4 après to cheche batu mususu bazala ki wana structure bande wana. Je crois que une année ou 2 ans après toziba une année ou 2 ans après toziba problème na bande kona biso o bayaki ba John Kaboto na banani bakepa bavie Oscar Mudiaye non mais bino bozo kumbela bino bo ndeni bakenda na chaîne na RTGA déclaration on dirait pas politicien nous à date d'aujourd'hui to bengani deni kamba na makambo jeunesse à Grand Kassai le coordonnateur national ni Popol akufa zagi syndicaliste na RVA les choses moins léthargie côté c'est bon c'est pas bon na bengi Kles na bengi Albert mais bande kona bino bo biso ah ba bien ta côté makambo bandagi te qu'est-ce qui se passe. On a évolué comme tel, mais le col à paix, il y avait le forum du Grand Kassai, au Baokumbela et pas. Nous appelons ça comme le forum du Grand Kassai. Et ça, il y a un Grand Kassai avec comme président d'honneur, Vieux Kazadi Niembwe, et président actif, grand chef Emery Kalamba Afana. Beaucoup de structures fonctionnaient, statut exaté, autorisation de fonctionnement exaté, Mikande exaté. Alors, Kiboudi, Tokutaniga, Netika Kopra, Boya, Tosoro, tout ça. Mais en tant que juriste, à ce moment-là, j'étais déjà chef de travaux à l'université de Kinshasa. On doit faire formaliser des choses par des Mikanda. Je suis allé voir Bakoulout, il y a Grand Kassai Forum, Nathalie Jeunesse à Grand Katai, Nabengi Bandeko, il y a Djassai, Gilbert Chibangu, plusieurs associations. Avec ma fonction, on a une photo comme conseiller juridique. On ne peut pas continuer à s'appeler tantôt jeunesse du Grand Kassai, tantôt forum. Non, nous devons évoluer autrement. Mais avant d'y arriver, il fallait un chef coutumier. C'est comme ça que les chefs coutumiers m'ont donné ce pouvoir traditionnel et pas chef Kalamba Mwanangana, chef Kalamba Mwanangana, chef Kamangamulon Zonkundameji, chef Matadjouaba Bindji, chef Mutomboka Chisenk, chef Lumpungu. Tous ces chefs coutumiers ont fait des cérémonies et pas chef Kalamba, sous la pluie. Voilà, courage. Ah ouais, dans ma campagne. Dans ma campagne, ah ouais. Denis Kambaye, Kende Liboso. Donc, mais, dans ma yère, il y a une cérémonie, il y a un chef coutumier, Kende Liboso, tout ça. On a chef Kalamba et Meri, Moutouada, il présente au forum, on a aussi un soubilo, on a tout ça. Témoin, Ezali Papa, on a tout Kabiso Sigoyo, Vie Kasonga Chilunde Boukara. Pour récupérer une synergie. Alors, nous avons évolué, j'ai mis en place des papiers. Ko saisir ba statut toke na immeuble chez Temba na bengi si bango nyonso baya na réunion bon ebele baya na bango na réunion ils avaient pas le temps quelques-uns baya na réunion na don ba vie mukuna mulele moustache mbongo pour créer Grand Kassai Fondation na pesi combo Grand Kassai Fondation de Nabi Grand Kassai la base donc fondation sur la Grand Kassai ba association nyonso tozaki na ngo wana boya bino zona kata fondation Grand Kassai na sali avec mes moyens siko et ba document est comme prêt to comme ba ça va to na signer ba document je suis allé chez Kadier hôtel Kadier na Kimpwanza j'ai payé la caution pour la location à salle na pesi mbongo pour na bato ba koya pour na réfléchissement. Et je me suis mis à mobiliser vous comprenez que l'histoire est logique. Il y a forcé pour nous expliquer. Mais honorable, André Nabiso, il y a mission au l'archive. Location à salle, on a cotisation, saisi à document. En plus aussi, oui, non, on a bien ici, on a signé. En plus aussi, plus de 80% ya bato ba signer statut na baya par coup de fil nanga et par kondima ya mokonzi que je suis ba signer ba document yotika daga bon je suis conseiller de ministre Ngere Photo na je ba document na bengi Vieux Roger o to chesiko comme président à Synergie ville de Kinshasa to installé le 31 awa André Lissolo est très important pour mutoya ko so je suis encore vivant oui balanda très bien alors pendant ce temps-là, dans le cabinet Ingere, on a Vieux Roger Mbongo, qui est dans l'hôtel de ville, on notarié les documents. On notarié Mbongo, Mbongo cotisation. Tout ça, les documents, tout. Après, j'ai écrit comme conseiller juridique une lettre, et pas ministre Ingere Photo, pour nous une convention de partenariat. Donc, Grand Kassai, ils ont une fondation, ils ont un partenariat dans le ministère des Affaires sociales,
où j'étais conseiller juridique, et le ministre Ingele Ifoto a signé pour nous même l'autorisation provisoire de fonctionnement. Na ba relation na ngai na ba fonction na ngai. Ba o nyoso ba ko piolo la makambo a Grand Kassai. O abimisa ta un seul franc. Toza na ndako mosali na Nzambe. O abimisa ta un franc. Asate. Voilà, Et j'ai fait toutes ces histoires-là. Ouais. Et nous avons commencé à fonctionner. Et tant bien que mal, on a fait ce qu'on pouvait faire. Périclès, ministre de la Justice. On a tous déjà la fonction, la conseiller national comme député, tout ça, ainsi de suite. Et le ministre Zolo va nous donner la personnalité juridique de la Grande Kassai Fondation. Et voilà que je pars à Kananga. Et pendant ce temps, batikala sima na ngai bazaki pe na ba ambition na bango eza lokola obengisi batu boya siko bato lobi te biso pe to ba président ils ont organisé je n'ai pas compris et na comment tout organiser assemblée générale bon organiser assemblée générale to kutana to solo eza makamuni na moi je comprends pas mais comme les gens avaient des ambitions cachées c'est là où on est arrivé aujourd'hui et na yoki basali ba assemblée générale wana na ba volonté na bango sa volonté na ngai j'étais obligé à tchaba la justice ba condamner bango na niveau ya tribunal ya grande instance pour na que Grand Kassai Fondation c'est Denis Kambayi pas pendant que tout na ba professeur na créé sous Grand Kassai Holding na créé sous Chinu Konga po machine à idée obenga ngana ni kombo serveur ouais c'est ouais vraiment na ju kombo na serveur central. Très bien. En tant que serveur central na créé gaga pendant que j'avais créé toutes ces structures là. Mais il y avait quand même un vieux Nabiso, vieux Boukar Kassonga Chulunde, président de l'INPC à Tcholongabiso. Mais Denis, pourquoi beaucoup n'a pas justice? Le jour où il y a Jean-Marie Kassamba, qui na Rotana Hotel, pour nous faire un conseil, beaucoup n'a justice, tout ça. Il y a une idée qu'il y a justice. Mais je n'aime pas les mensonges. Pour nous, il y a monnaie li passe. Na mbongo ya bana nangai. Conception, makambunyo songa. Na bino batu na zwa ko zwa. Boya. Yobo, mutoponanga président zata. Nga moko na mitia président parce que eloko nanga. Sikoyo na choba fonction yo zala zala boye. Bazo profiter. Piège na bango zangindeni. Comme je suis sénateur PPRD, j'étais dans le PP, je suis dans le PPRD. Avec ba fonction nanga te babi maneti oh ata muto ya PPRD. Et là eloko wana pe mama Janine Maditulu. Oh ya Canada, on a chaka présidente ya Grand Kassai Canada, il n'y a pas de vie Roger Lumbala. Bon, on a RMTV, ça a espace grand. Donc, l'association est pas grand. L'association non. C'est ça les problèmes. Serveur central, il y a une vraie idée. Grand Kassai Moussou, il n'y a pas président de la synergie Kassai oriental. Silva ma PDG Silva Mabanga na vie Mouchis ça s'appelle na Grand Kassai na bango Mami Freebox ça s'appelle na Grand Kassai donc ba Grand Kassai ba créer ba Grand Kassai. Mais maison mère, serveur central, c'est ici le serveur central. Maintenant, si vous créez une structure, c'est une synergie des notables et toutes les associations du Grand Kassai, Sinajek, mon PPSK, ont créé depuis juillet 2020. Au Yogi Panzani Mokili Mobimba. On a Paris, pas un garçon efficace. Eric Kabongo, petit frère propre, un guerrier, donc Eric Kabongo, on appelle Siombo de place aux Ali. On a en Norvège, je ne sais pas comment on Willy Ngongo, maman la reine d'Anvers, les États-Unis, Australie, Angola, Afrique du Sud, du coup, tu n'as pas Isaac, Godet, Bondish, Mupanda, Afrique du Sud. Donc, et Panzani Mokili Mobimba. Na 26 provinces, le Grand Kassai s'appelle Synergie des notables et associations du Grand Kassai. Match Zate, il n'y a pas d'égal, il n'y a pas maquillé les Zate parce que serveur central, Grand Kassai, est encore en vie. Voilà un peu. Pour expliquer, tu vas comprendre. On aura besoin d'évoluer, mais si comment on a eu le bic et justice, yo longwaki, mais tu dis bien que ndeko na biso mwepu azo le bac yende muto alonga ki na justice, yende muto azui Grand Kassai. Yo balongoli yo za du sunate mais ozo sala ka makambo la force pour eloko wana le bien ndenge ocho le bac ezaki eloko na yo dépensaki. Ya mundo zo lingate o lâcher yango pa bato mususu. Omoni ndeko André Chitala nalinga otanga bakomba batute parce que tozana ba save ndenge mokote
Ah bon? Attends, on limite. Oui, je ne peux pas faire publicité. Et aussi la publicité dans Moutou. Il faut que tu aies un CV à Moutou. Tu aies CV à Ndé Bobandi débattre. Mais le roi, tu as un CV Ndé Moroté. N'a pas ça débat. Très bien. Claire Sazan de Konangaï, je le salue en passant. Mais Tinandenga Koufa, à secrétaire général Nanga. Nana Nomaï. Il y a Tirala Wonomé Ngati. Donc moi je l'ai nommé secrétaire général parce que même Tozo Tanga, sur le campus, on a Ista, Toyibi Kalinga Kokoma Mingi. Soko Talibé Makambo, ma Kele, les Bimi, ma grand Kassa. Faut que ça n'aille pas naïe. Parce que c'est le champion des réseaux sociaux. Makambo n'est pas sur les réseaux sociaux. Si on dit que sur les réseaux sociaux. Mais Makambo, ça sur le terrain. Sur le terrain parce que je sais que Nagoïko Baforsagana tirte leadership Babota Maganango. Oyo ndenge tolobagana ma solo pe za mamba politique. On a eu dernièrement été AFDC comment il peut belé. AFDC eza belé bien que toyebi ke fondateur maison mère nanani. C'est comme pareil aussi IDPS, IDPS du Condor, IDPS, mais toyebi place maison mère. Donc Grand Kassai, synergie de notables associations du Grand Kassai. Ezaka moko. Ezadete. Ça va toujours évoluer. Mais si on biti à Grand Kassai ezali. Merci beaucoup. Oui. C'est vraiment par rapport à temps parce qu'il fallait tout ça moi créer dans politique. Biti à Grand Kassai est bien ezali défense des intérêts des fils et filles du Grand Kassai. Donc ezali dit groupe de pression. Moi nous ça tout ça la mikolo. Tokenda ou dans la président de la République ndeni. Tokenda ou dans la président de la République parce que tous les sénateurs et les députés, les partis politiques, non, c'est le parlementaire de l'espace du Grand Kassai, sous la conduite de Sami Badibanga, coordonnateur, et Denis Kambaye comme porte-parole. Comme porte-parole parce que Nakumbe l'a déjà solo à Grand Kassai déjà. C'est-à-dire que Bissonnet aux Ali Boyogo, jour où Bana Kassai, Nzela Ego Uta, Kishasa, Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujimai, Kabinda, Lusambo, donc une route asphaltée et bimiti côté à Grand Katanga. Tobongisi nzela ya rai banda ileboti kuna na Grand Katanga to tirisi nzela ya Kalamambuji frontière Lunda Nord poto le kakateka bisonyo sokotaka sumbaleza frontière Lunda Nord en passant par Kalamambuji ti espace à Grand Kassai en passant par Kamako ti espace à Grand Kassai Mukolo Oyo avec l'appui le pouvoir que nous soutenons et le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi dossier ya chute katendo et comment le rôle mukia donc et sili que pour les pays normalement ceux qui le lonzamba sungi na ba baza pemena mokonza mboka soutirage ya courant ya Chimbulu parce que ça normal te que snel ba câble les gaga dikolo mais biso to comme on a besoin ça makelele mais courant na Kassai ezate soutirage de courant sur Chibambula côté à Chikaj et Salemi et en plus aussi aménagement de route à dessert agricole Maï vieux Tchongo qui est déjà moi château mon à niveau Kanangana mais si on peut faire sur l'ensemble des actuels 5 provinces Nagolobageno Denis Kambaye mission accomplie par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Tout ça groupe de pression bureau d'études et de conception d'orientation et pour la défense de l'espace du Grand Kassai yango ndepo tous à la rappel à moi pouvoir yango au loto tikalaga association Grand Kassai yango pe moi lokolo les à côté à politique même si nous sommes en politique tobimi ba député ba sénateur tous à la peine à courage à le vraiment. Merci beaucoup toujours évolué et na base va tourner sur la biso partout na yambi honorable sénateur Denis Kambaye moi na mboka o ngana bakiseli lisusu kombo que serveur central parce que serveur central on a vraiment toujours ma solo parce que azali moi na mboka azo sala fierté à mboka compter nanga avant na kende awa o mela vitalo lo to na ndako musala nzambe na ko sombelo vraiment vitalo o mela vitalo pour na kombo pe si serveur central. Merci beaucoup. Toujours volé l'émission. Amen. Serveur central. Donc la machine à idée. Si vous battez ni au bakou quoi adhérer na Grand Kassai. Na Grand Kassai, au moment où ça a changé, tous les fils et filles du Grand Kassai. Bakoui quoi adhérer na Grand Kassai, na synergie de notables associations du Grand Kassai. Ba oyo nyon so bazana
toi ba papa donc ba papa o babali basi ya bikolo mususu okola ba ye pembeni ya ba papa bango pe bakomi ka ba Grand Kasai ba mama o pe babali ba bikolo mususu bango pe ba Grand Kasai na ba o bazo sepera na combat auto komene bazaka ba membre ya Grand Kasai mais pona kokota ata aza mulu bate akoti na Grand Kasai par rapport à idéologie ndenge ezali ata aza mulu bate mais maintenant sikoyo biso to changer méthode toza na opération to relancer le 31 na Camp David to lancer opération na Camp David et pas de connexion du directeur Martin Lukusa ezali ya achat ya fiche na carte de membre pour omiye ba na kata structure na biso synergie ozu fiche na yo ya $1 eza na gravité eza ko tata ko prix ya BRT ozu fiche na yo wana doubler na ba carte ngo na ba prix différent carte ya $2 ezali carte ya $5 ezali, carte ya $10 ezali, carte ya $100 ezali. C'est en ayant rempli ba condition na de okoti na vision na biso to komi ko compter na carte ya opération to koloba tudimanyai ne tudibalai. Et c'est là Tomitanga. Tomitanga donc toza lokola na Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus. Amen. Na yangonde tozo banana ke tomiye bato di muntu dimanye donc to uti wapi toko kende wapi toko sala yango sur l'ensemble de 26 provinces ya République démocratique du Congo opération d'identification puis na étranger. Voilà un peu le programme to nango pendant de soko zu déjà fiche d'adhésion na yona ozu carte de komi siko membre ya synergie toko longolo ki kasai na ote soko za document na te mais soko zu vraiment ba document na fiche d'adhésion carte de membre aux alliés dans 4 catégories $2, $5, $10 et $100. Neto comme si on compte dans l'opération Nabiso, Tomitanga, Petomiyeba, Lelo, André, Azanagata Masolo. En tout cas, merci beaucoup, toujours évolué honorable, parce que Namoni que Yozali, Moutozo Pesa Boania, Nakatamboka, Pe, Ozo Pesa, Ozo Limo, les biso d'un grand Kassa, ils ont fonctionné. Parce que tu bélis, Bazaki na Kobunga, va éviter que grand Kassa, ils ont combien, Lelo, Pes Lumière. Pe ozo le bela makambo très nécessaire parce que batu na kibiso makasi toujours évoluer sur tomoni bosala ki ba nomination na libanda mboka parce que grand kasa est suka na Congo te et en Europe mobimba to yepe na Afrika wa partout ezali mais to linko ye ba nomination et salama ki ya synergie pour na ba notable pe na ba président ezali et utaki pas na yo to ezali boni mais quelqu'un peut expliquer biso voilà parce idée que muto aza na registre ki tozana ye et longo atile biso ba nomination na poto talano ya Europe et puis total pays ya Congo et ozamala mu yozo loba ozo expliquer ba téléspectateurs omoni nde tozali awa tozana ba kasaya bazala kola ba juif bazana monde entier bazana mokili mobimba tozala ika to bengi na téléphone bandeko bino bato baza na France est-ce que bakasaye bakutanaka parce que tokomi na période moko boye eri moko mona babenga bango ba taliban banani tout ça mais bato soki na bozana kati ya combat vous n'êtes pas organisé bozala faible yango na pesa ki bango idée na bikeno bino kuna na Paris d'abord to bana Allemagne bino kuna ndeli non ndeko na bino betu azali awa na Allemagne azama makasi bako sangana bandeko mususu Kananga, tout ça, ça est belé. Je leur ai dit clairement que non. Ah, vous avez un parti politique. Vous avez un IDPS. Est-ce que vous avez un IDPS? Ah, vous avez défense des intérêts des fils et filles du Grand Kassai. Tout ce qui est dans Paris, en France. Et l'homme n'a pas été sans qu'il assez gêné. Parce que vous avez une source. Ah, donc il a sonné. Il a mis ça que non, il a Kassaïen. Et pourtant, même si le monde est à refaire. Pour ozo ba talent ya boye lokola nga ke obotami na école moko bien na famille moko ke obotami 152 kilos ndé na zana mo na 146 sikoyo na 152 donc obotami na communauté moko na 152 kilos mais oko beta bale numéro 9 oko kima donc eza pièce contre pièce ko na komi ko tana te eza pièce contre pièce le ministère biso président na bino biso beto bimisa wa biso ne wa série akala ndenge ezali siko ba misiko président ya Kassayengo ya Grand Kassai Denis Kambai 1m98 et 32 cm pour ça 2 mètres Munton Polondo donc Ngambe vraiment Polondo donc véritable poids lourd boyokaka nzoto combien 152 kilos nazo pesa ngo o mona taille ngo te pour ba tsiki ba tonga sa mutu po ata munene ata na kilo fa libumu munene te
abdominaux nzoto vraiment sport il faut ça il yango soko epena ndenga kidiba ke oh ba biloko ba ushimata ba nini tout ça judo eza na nzoto donc judo eza na nzoto oyepe makambo ya coup dans le sac boxe eza pe na nzoto wana eza o physique oto komona libanda mais entre temps bokoko na bunzambe bezali les jeux de gifs quoi bokoko na bunzambe bezali donc eza béton donc vraiment donc béton président Fatide donc béton armé donc président Grand Kassai on a 152 kilos 2 mètres très bien donc et aux hommes on a déjà que sali que et toko tchaba to pays on a toko tenir on Eric nous contester Eric n'a parlé de toko ta na Belgique to tcheba tout tous en battu na Belgique tous en battu na Luxembourg tous en battu na Anvers au ba okumbela una États-Unis tous en bango déjà Washington battu bazali na Texas battu bazali il y a 3 ou 4 pays na Brésil na Brésil pe ba maman Hortense bazako na Brésil battu bazali na Canada docteur docteur bazakuna bazako na Canada na Australie tous peu qu'on a déjà na Italie na Angola pe wana mutu na yo il fallait au bois gaïra wana batu na wana groupe na we na mona oui je vois des images na ba image ni ba baza kuna côté Angola Afrique du Sud baza 3 moko na Jobour moko na Soweto donc c'est que baza partout vraiment on est en train d'évoluer na Zimbabwe tozo chabatu donc à travers le monde to continue la même philosophie otuna ki ezandeni c'est-à-dire que no totuni est-ce que beaucoup tana o te tokutana ka tebera bo banda ko kutana bo sala comité na bino bo tinda yango ngana confirmer yango yango moni ba ko benga nga ke na président international président international c'est-à-dire que nazana batuna libanda naza batu pe na kati ya mboka tozo banda déjà fin du mois pour nous installer Kinshasa avec Vieux Roger Nkata Otoche gouverneur de la ville avec 4 vice-gouverneurs il y a Lukunga Funa Moamba Nachango les 31 surtout aussi Kinshasa je dois partir na Congo central et pas président Kozam installé na Matadi na installé na Mwanda na Zongi na yeko kendende côté le Grand Bandundu Kenge Kwilu na Kwango na Kenge na ite ouais idiofa na tocha na Maindombe donc to cheche batu ba côté on a tout to zongi nde na yeko zo bâton de pèlerin pour na okita na mboka ba Jésus très bien mboka ba Jésus ali espace ya Grand Kassai parce que nzamba yoka ka monoko moko nzamba yoka ka monoko moko sala ta fort on sala ba prière na monoko mususu zo nzamba ko yoka yo mais ce que sambeli monoko moko yoka ke nzamba zo yoka yo directement dona monoko chiluba na yo mutolobi ça va tous évoluer honorable na base ou expliquer batunyo surtout ba téléspectateurs va comprendre mais a aussi qu'on a kolinga oza sincère la question nyo sur poser yo très sincère répondre parce que eza ba question bato bazo tunanga trop les l'autre to yo ki ndengo expliquer président Denis Kambai et puis ba kombo eza ebele bena ko bengo honorable sénateur serveur yo serveur central les unions surtout yango moni même na poto ovandisi makambo siko komona na ba makambo no so sali lelo beaucoup qui c'est déjà ce qui si je me trompe pas beaucoup déjà na moi une année pas depuis ovandisi makambo na bino te tozana to bandia na juillet na siko ba 4 mois ça fait combien 5-6 mois 6 mois ouais 6 mois autrement c'est synergie de notre merci beaucoup de konangai omonike bato bako tangela biso te parce que zomona ke auto bandaki na 92 d'abord esprit kopesa bato courage wana obika na bandeko mingi na kisasa bazaki un peu complexé parce que ils se disent quinois biso bana matete olani to mibenga bana matete bana bandale bani c'est bien mais il s'est gêné de se dire kassayen on comprend mais biso on sous ton dimaka yango déjà parce que on est nzambe asala biso bien sur tous les plans et Dieu nous a tout donné ba fonction nyosona grâce à Dieu. Dans les 6 mois, nous avons connu beaucoup de problèmes. Et ça, pendant 2 ans, il était en difficulté de fonctionner. Puis, année où il y a création, il y a synergie de notables associations de Grand Kassai, il y a coronavirus. Et comment ça va régner, comme distance, mais ça nous a permis quand même, il y a qu'on nommé déjà et désigné à travers 26 provinces, les dirigeants et la synergie. Première action.
ere tozo réfléchir pour tout ça le programme d'action na biso to banda yango papa na biso oyo on a bengaka boîte noire ya makambo ya Grand Kasai vieux Bukar Kasonga Chilunde président INPC atiki biso et les biso ba quelques jours ba mois ya matanga tout ça entre temps le vice-gouverneur ya Kasai central ozaki pe parmi ba membre d'honneur ya structure na biso atiki biso batonnier Kamukuni donc toujours matanga belé ba membre d'honneur mususu lokola Andim Puto business donc toujours année passée fin nango tout ça les gars ba matanga mais yango nde tozo banda le 31 à partir le 31 oyo avant de commencer sous par la grâce de Dieu parce que c'est lui le maître de temps et de circonstances avant de commencer le 31 décembre 2021 nous devons sous poser des questions très bien merci beaucoup tu vas comprendre toujours évoluer si comment on a lilo président Denis Kambay président ya Grand Kasai il paraît que yozo le belaga Grand Kasai a au minito président Denis Kambay a na parcelle belé on a Kinshasa mais il paraît que nakana ngata mwanda kwa mukenzate. Merci beaucoup. Question posez une question bien. Alors si on a retourné yo bien pas ba yesu. Wana yo ni tu oui ba. Te yango la lobinga nazali. Mituna za ipananga. Kasi yango mutuna nazo répondre que d'abord on va répondre sur le plan spirituel avant de commencer sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, j'ai un modèle de la vie, c'est Jésus-Christ. On a l'ingaraté, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, parce que je ne suis pas dans les mêmes. Je suis détaché des matériels. Très bien. Jamais au monde, mais et j'ai la possibilité d'avoir peut-être un compte en banque, parce que premier, je deviens gouverneur de province pour 8 mois. Na komi na kananga na kuti crise ya somme, pas de moyens. Na tekita konanga ya GB na $300,000. Kanga montant, obi $300,000 au somme montant boni na kananga. Tu peux acheter plus de 6 parcelles ya minene na kananga. Mais pour la côté la passe ya population nanga ya kananga. Na zimbongo nanga, ona ngana somme mandako ya Loranda Yenkondo. Nazolo babiloko parce que tuninga neto chubinga mbeli. Mais la vérité, c'est que donc mbongo pour la somme mandako yanda Yenkondo ba oteka ngona $150,000. Mais moi j'ai à mettre $300,000. Qu'est-ce qui m'empêchait pour la somme mandako wana? André, quel a été mon choix entre la somme mandako ya $150,000 na mbongo na zaki na mabo? Yo kangai kasi on a répondre na kita na niveau na yo wana te. Na zo respecter que na juste $300,000 ya somme mandako na ke ko sala érosion. Yo mbongo na place ke na ke ko bando sala ba érosion na kananga parce que prison centrale ya kananga ngai koya bato bazo kende na nganza po balega nzela zo katana nzela ya hygiène wana ezo katana stade de jeunes ezo katana na zimbongo stade mbongo ya kosomba ndako na pesi population entre gesto na salagi na oyo yo muto za niveau ya spiritualité za bien te ozoluka mutu ya valeur azati on peut sa réponse parce que tendance na yo eza côté bato bazoluka ndako nanga na somba te kasi na répondre bato yo wana ke mbongo ya kosomba ndako na sala musala pour la population ti lelo yo ka ti lelo na zelaka ministère ya finance ndenge ndeko nanga Thomas Louaka lobaki okoki ko préfinancer bazongisa te. Très bien. Donc on a là la libanda mais na servant des populations. Amen. Vous comprenez? Maintenant si vous calculez sur valeur ya na zombongo na ngana so mandako ya Loranda ezaki $150,000, moi j'en avais $300,000 na zombongo na pesa population na legi moninga la valeur. Oza na ndako ou bien on saler les populations. Voilà un peu la différence dans la batunusus. Oyoki succès dans la kana ngako. Pour muso ba, te ngana za ndako mais oza na ndako ola eza yo mo ndako population te. Très bien. Mais ngana za ndako te mais na kabela population $300,000. En tout cas, très bien, merci beaucoup pour comprendre batunusu butuna mutuna ke honorable Denis Kambay Eskazali nanda kuna kana ngabo. Akabela population bongo osomba ndako. Population bandako e bambongo asalisa ba érosion ba makambo ebele. Honorable tozo ke mukimke parce na moni kuna bazo l'accent déjà que minute zo ke déjà TV Zangonga na limisi kokoyeba wasime ba poste belé na mboka na biso ozalaki tolongona na ki député wana parce que wana ezaka déjà maye pa na yo donc oza soka oche mutu il faut bimakaka
mais les lots siko komona siko ozalaki gouverneur ozalaki pe ministre à sport coup de chapeau parce que tant que ozwaki ministère wana sport tozwaki ba coupe donc les lots bato mususu bazolela ke fo honorable Denis Kambai azonga lisusu na poste wana mais eloko nini osali pe bana Kasai à travers que na ba poste oyo asimaka mais namoni neti ozalaka omoni tozalaka na faculté ya droit pour faculté ya droit tozalaki na ba question professeur mususu professeur Kalambai Lumpungu azalaki oya otoboye bosala question nini examen à livre ouvert examen à livre ouvert on a yo zora ba question déjà préparé c'est-à-dire que on a ba question oyo préparé aux autres ba réponse selon yo mais tu reviens sur ce que je viens de dire kasi yango nde nazoloba eloko nini osaleli bana kananga vous comprenez que non un ministre des sports ne peut rien faire dans une province si ce n'est pas le programme du gouvernement. Très bien. On peut comprendre. On jetait derrière le projet, il y a construction de stades municipaux, mais ça dit que non, dans quelques mois, on a à la tête, il y a un ministère. Pour pas comprendre, il y a des gens qui ont fait 2, 3, 4, 5 ans comme ministre. On a une année et quelques mois. Na Kasai, au succès de na Kasai, on a fait des dépenses, que je n'ai fait que 8 mois de gestion et 11 mois de mandat. Donc, c'est dire tout simplement que c'était dans le projet, il y a ça là, tout continue comme ça en tant que sénateur, et je ne peux rien faire. C'est le programme du gouvernement. Merci beaucoup. Tu continues la politique, il faut comprendre Makambu. Les autres, tout le monde a une famille politique. Nabino ba mususu bakatsingam bakena union sacrée to yebite position ya yo eza boni bato bazole bazo mona ne toujours tambola nyoka position na yo za clarté o meke mpe ko pese biso la lumière. Merci beaucoup pour au moins place ngana l'équipe bato belé na mayele donc bato mayele bazala tambola na bato mayele bato buzoba batambola na bato buzoba lelo muto akoki koloba ke muto akatisi ngambo na ngambo azalité ngambo na ngambo ezalité. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, bato buzoba ezali ba bazo continuer ko bimisa union sacrée lokola un parti politique non union sacrée c'est un parti politique té union sacrée c'est la conception du président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Olobike na ko gérer mboka na makanisia boya to sangana c'est ça l'union sacrée c'est pas un parti politique donc muto akatisi azati muto pa longo koto ake kotoyo azati mais seulement bato bako soutenir union sacrée lokola biso Denis Kambai bokoki ko betanga fimbo na mokongo lokola za muto akota buzoba te naza kota muto bato mayele je suis sénateur élu sur la liste PPRD. Est-ce que c'est clair? Parce que la constitution dit clairement que le sénateur ou député qui quitte son parti politique perd son mandat. Moi naya Kondo Papa Chichi, président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, alobi na bino clairement plus de 2 fois. Et Rayambi va parlementaire kuna na Mongalema na discours na ye oya échange de vœux. Alobi pona bato balingi koyoka te bampudi macho balobake pa na biso batoyo oyo soka saka ngami na likambo lokola mutu moko mayele za mingi te azokanisa yango. Mais mokonzi mboka alobi ke non, personne n'a quitté son parti politique. Soko yoki mutu oyambi mutu moko waza mayele lokola ngati tuna ye okatisi wana so mutu na bika katisi seka za mayele te. Très bien. J'ai dit tout simplement que mutu akatisi azate mais mutu azo soutenir idée azali. C'est-à-dire que nous sommes à 180 fois nous soutenir parce que j'étais même dans la consultation à Bandagi. Très bien. C'est comme on dit vrai. Bato bandima yi koya na consultation. Nde ba oba yaki vraiment mobimba. Ba oba yeko ya siko bureau ya Janine Mabunda yekwei. Nde bango ba yena ba calcul. Donc vous comprenez. Donc c'est-à-dire que Mato ba ça avec conviction. En tant que président de Grand Kassai, synergie de notable à de Grand Kassai, je suis sénateur élu sur la liste PPRD, mais je soutiens le président de la République na makanisinaye malamo, il y a une union sacrée, ou les alliés partis politiques. Très bien, merci beaucoup. Toujours qui est déjà dans la souka à émission. Oui. Maintenant, aussi, dans la régie, c'est biso nani image au tomonaki, il y a V. Oui. Ça, on explique ce qu'on va na souka, et ça boni, et puis on s'allume à boni. Balancer nous après tout le monde juste après pour tout le monde aussi c'est mission c'est parti.
awa tozali na camp David na commune ya Nsele oyo ezolakisa bomoko mpona le 31 tokozala awa na bahonorable bachef coutumier bakasaye nyonso buffet ekozalaka $25 seulement tobandi 14h 19h tokati mpona couvre-feu ezali change de vin Kishasa mobimba suka na événement bondo ozela ya bandela mula yangoyo awa toza na commune ya Nsele na camp David esika kitoko tala cadre yango koloba te donc empereur Lelimba en personne ye moko nzola tital ensemble avec le sénateur Denis Kamai likanisi ya kitoko bazwi mpona basangisa bana Kasai nyonso boya massivement ebele bomona kafumba oyo kosama le 31 oyo donc yo moko bongisa de liputa na po empereur abilisaka batu ça fait beaucoup des années tikala kobina na empereur te donc ekozala suka na événement zala déjà ya kobongama buffet ya leo $25 ya pamba donc kolia kitoko komela kitoko kobina kitoko nyonso kitoko événement. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux, vraiment fidèles destinataires. Merci beaucoup, merci les amis de Brazzaville. Vous êtes toujours branchés de ce côté. Honorable Toucho Landawana et Sport je le bapona makambo ya bave. Oyo boko sala échange de vues boko sala le 31 janvier 2021. Donc na moni boche billet ezali $25. Vous expliquez bana mboka ezo sala na boni pe et qu'on s'arrête bon pour tout le monde moyen il y a peu sur le basuka tout chité pour la émission d'Abisham. Merci beaucoup papa André Chitala Nzoro Chitala vraiment la direction générale na bino ya chaîne na bino Show TV na ba technicien nyoso bazali vraiment na osenga bango basunga biso ne fût-ce qu'une fois par jour pas l'extérieur biso vraiment sport na biso to solo la parce que Grand Kasai yango mama banda makambo Grand Kasai banda ti lelo ba to mona na libanda. C'est-à-dire que nous, Denis Kamba, je suis un sacrifié. Aux hommes, on a été que question avec nous. Au sombi banda, vous combien d'akana, aux anani nakana. Et n'a pas l'autre. À la modèle de Jésus, dans la modèle de Jésus, n'a pas l'autre. Mais na salamingi. N'a pas continué au salamingi, qui sont égoïstes. Bambon, on a investi, ça kana mamba kasayo, mais na tonga ba immeuble. Na osenga na ba technicien, ma bosunga biso, sport na biso les gaga, yango to lobby. Symboliquement. $25 au moninga ko somba buffet na yoana ya monde ko sala organisation mo bimate et $25 au pesi oyo ko milier là déjà au moins ba centre ville ba hôtel minene ezali ba buffet zali ba $45 ba $65 buffet à $25 boye eza rare même na ville mais ndeko na biso Martin Lukusa andimi ke to pesi la ngona ndenge yoana tozana ba charge belé ko sala le limba robeta bien kazama na Kasai mais déplacement ba musicien na yana ba location ba instrument na charge na biso tous on va inviter surprise le roi ba bébé Kero zo ta chikapa déjà les 25 ans bébé Kero et son groupe Aroya tous on va ndeko na biso ba Marceline Kapinga ba Prince Kabea il y a beaucoup de musiciens au Bazalia ba musiciens même ceux qui sont des Kassaïens mais pour ba na camp David il faut toujours moins logo on andeni si les gens ne savent pas contribuer donc ezali mukolo munene oyo non seulement tokoloba lisolo échange de V na buena mutu nde tokutanaka na ba notable tout o ba soutenaka déjà ba activité na biso ndenge ezali mais ezali pe mukolo toko installer coordination provinciale ya ville ya Kinshasa o ba kumbela epa Vieux Roger Kata comme gouverneur ya Grand Kasai ville de Kinshasa après ko installer nde mukolo pe toko lancer pe opération ya ba achat ba carte de membre na ba fiche d'adhésion toko lakisa yango pe mukolo wana donc to démarrer pe na opération na biso. Donc, merci beaucoup André, vraiment, c'est une émission ma casse donc la liboso na na vraiment mosali na nzambe kabunjo alesa na landa na musika vraiment nzambe abate la paix a continuer ko sala mingi na bomo ina et na moni pe bozana eloko donc pratiquement 5 étages voilà 5 étages 6 étages. 6. Donc, sous un immeuble, donc 6 étages. Donc, chez nous, il y a des colos étages. Merci beaucoup, Moussa Nzambe. Bobon de la Mingi pour mon Nzambo, Félix Antoine Chilombo. C'est ce qu'il dit. Bobon de la Mingi pour l'espace, il y a Grand Kassai, Oba Seka, Kabiso, Mikolonioso. On remercie encore Nogo Nabiso et Mwanansemi. Pour Tchari Loba,
mpona koloba ke non ata so bokosala courant na Luozi mais bosala mpe courant na Kasai. Donc nakotika baconseiller ya président de la République tranquille te Alexis Kayembe so tozobanda donc bamemanga na Congo parce que si je ne sais pas voir le président de la République nakomona bacollaborateur na ye mpo bazoseka biso trop banzele eza te mai eza te courant eza te voilà qu'on fasse ça pour la population biso makambo nyonso yosimba teninga yo kambai na kozonga na village nanga na Lubondai na bakwachipanga bakwantolwa majondo donc nakolala kuna avec bandako na biso village wana nakobima sikoyo ere nakobima na vandi population vandi c'est ça le sens de l'existence. Merci beaucoup. Un homme qui est vraiment détaché dans le matériel. Je ne suis pas dans le matériel mais j'aime servir. Merci beaucoup, serveur central. Merci beaucoup. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Vraiment, vous étiez nombreux, branchés, scotchés, soudés. Nabanzi Boyo Kindenge, honorable sénateur. Pardon, bon rediffuser, directeur général, bon rediffuser l'émission, la communauté aussi. La diffusion, c'est vendredi, à 16h30 toujours. Au commandant, bien. Vraiment, vous allez kébélé, Bandeonanga Boyo Kindenge, Tosolona, président Denis Kambaï, parce qu'il président à Grand Kassai. Il y a synergie des notables, il y a association, il y a Grand Kassai. Parce que Grand Kassai, ce sont des associations. Oui, merci beaucoup. Vous allez expliquer, vous allez expliquer, donc, pour nous, vous allez expliquer, donc émission ezakana rediffusion nango vendredi na ba 16h30 bokozala mobimba bokotala émission na bino mobimba tout ba ba kolinga ko télécharger kota komaka kana YouTube Show Culturel TV okozwa biso mobimba okozwa émission auto sana honorable po olanda makambu bien ndenge Grand Kassai zo fonctionner. Merci beaucoup, merci na ba onyo so bazaki sima caméra na moni Kapela mwana bumbu de Vinci Lipasa. Et puis, merci na William Mfouni na régie, merci na DTH Abengele pour na Moussala Kitoko, Moussala pour na Kete Makambouza la Kitoko. Et puis, Binonyo Soboza la bien, Zambe et Claude Kabououale sa Azana Bino, Nabanda Kunabino. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Je peux profiter de ma pamboli.